Nzambe akupona batu oyo tango botamboli shwa pesana tango moni likambo tango moni miraki esengeli ozala kafidama mpona nini koumela liboso ya Nzambe incompréhension un jour osali nini mais koumela liboso ya Nzambe na kocomprendre kokume parce Nzambe linga muto komprendre Nzambe nyonso pesa ezaka wazar te Nzambe nyonso pesa obénéficie yango Nzambe sepelaka soki oyaki mametela assemble mutu kuna Nzambe asepelaka soki oyoki mametela kende kuna azoteya bato na kombo ya Kristo azosala mosala oyo formation azwaki Nzambe asepelaka mais soki ozofudele oteya Tangi na Psaume 101, 6-8. Tangi na Yesu. Amen. Na kati ya mboka na koluka bato ya malamu mpona afandisa bango pene na ngai moto oyo azali na ezaleli ya malonga ye wana moto na kotia motema na kati na bino nakosala shwa na ngai mingi babengamaki kasi baponi bazalaki na kati na bino nakopona bato bakomprendre tia bongo penepene basala nini mosala ngani ya nani ya bato bakomprendre tango na place koluka comprendre tango na place koluka muntu akompaka yenda azwaka pouvoir na puissance ezalaka facilité kozwa ngo oyo tosalaka ezalaka te mpo esuka na biso moko ezalaka mpe transfert ngo mpe na bato bokozwa ngo ndenge nini soki olingi moto yango te okozwa ngo ndenge nini soki omipesi na moto yango te okozwa ngo ndenge nini soki okomprendre te mais na kati na bino nakopona bato oyo bakomprendre bakozalanga penepene na bakosala mosala oyo nde bakopona soki okomprendre te chaque mosala tosalaka ezalaka na évolution nango soki okomprendre bokobanda place boko mosala na moto mosusu evole mosusu atika poni oyo akomprenaki azalaki na sagesse ya kosala mosala na oyo azalaki na sagesse asali nini akwei obeapatile mpona nini sagesse kati na ye ezali te mais Nzambe asengi sagesse po toumela tofanda liboso Nzambe asengi bato oyo bakosaka bakoki kofanda epai na ngai te bato ya lokuta bakoki kotelema liboso na ngai te mokolo na mokolo nakozala kosukisa bato mabe nyonso ya na kati ya mboka nakolongola bato nyonso ya mobulu ya mboka ya Yawe bato oyo bakosaka bato oyo bazalaka na verité te bato bazalaka na négligence liboso ya moye bafanda zala na verité zala yeba nde kotambola po tokumela liboso ya Nzambe ya ntango Nzambe aponaka bato ntango Nzambe aponaka bato na mabe na bango Nzambe aponaka bato ya bolamu te aponaka bato na mabe na bango ndenge ozali aponi yo oyo nyonso osala aponi yo mais mpona kotindama ekobona biso tindama sala oyo Nzambe azoloba tosa Nzambe azoloba place nde okoma oyo butu osali oyo moyo osali okomi donc pukumununye koto oyo ndenge koto nini esengoza poso oumela na kati ya elanga po benefice na kati ya elanga kuna na Proverbe 18 kuna 19 kuna 18 obanga Yawe ekomisaka bomoi etonisaka moto na bolamu mpe ebatelaka ye na makambo nyonso otia na mikro kobanga Yawe ebatela bato na makambo kobanga mutu asalaka mabe abanga bangai mais mutu atambolaka na bosembo abanga te meme kufe komeleli nyonso komele pale azolo kopampota ayebisa mpe akufi molimo na Nzambe asali ni akolepa me mutu asalaka mabe kufa oyo babanga kufa zongela kobanga Yawe ekomisaka bomoi etonisaka moto na bolamu mpe ebatelaka ye na makama nyonso moto goyigoyi atiaka liboko na ye na sani kasi atombolaka yango na monoko te. Alleluya. Moto agoyigoyi akotia lokolo na kobelisa moto po ete mabe ezalaka te
Mais mon doigt bangaka a saka 4 mchana. Muntu oyo banga. Muntu oyo ukachambira kubanga nyosho belisa. Mais muntu oyo aza goigoi. Oyo aboya kakubanga yawo. Ako chalo moko na sana mo eto kuna mo sa tipo dilo moko na isana. Isengeli to banga yawo nzamba tamu sokele oyo. Isengeli to lukenunga yawe. Nzamba sasa mon frère essaye yo moko pomita ça passe essaye senga molo mo santo souci senga molo mo santo tamu so mon frère ono bagate ke ongana sala nzamba bengo na mabeno wana po aibaki mabe ya kisi ele bozala ki ako ajiza isheni na pono tangu nano na sale mo kilitula chele mokote abota na mabime mabe tozwaka mona mokito yango mbonga chamta ko ga bengi yo mentango benga kabiso tango chelo ko ukomela kaliki ona zo eskrati amusungo ngazara kutambula na ona kutambula nchela ko njoka ko tawo ko kutambula mbaka mubalenze la moko mwepe olonga pote mabe ko domine malamu pote na kati ya mtu mabe preferaka plus ke olamu mena leko soka na nchela moko ko mibale mabe ko sanini mais sengeli to senga muli santo tamu sabiso e sengeli muli santo tamu biso pe boninga basala nzambe kato olinga basala nzambe zama makambo beli Abraham oyo kolinga yo ngapela kolinga yo Abraham oyo akosala sopengela kosalisa boningo na kosala nzambe ebatelaka muntu mpe na makambo mosusu kati ya bomuntu biso mpe tokanisaka nzambe azobata sono nzambe makambo so abezobatelo te mpona bolamu na yo azokomo mpe mpona bamabeno me azotala mosala nzambe aza kati na yo soki nini kama ekoyeli yo etela motu anani mosala ya yango monaka ozosala moyo nzambe azokote kobata mpona nini oza na protection ya mosala nzambe mon frère olusula espace ozelikaka espace oyo prière kwa koma na nzambe na nzambe achapa sektere bato basa molimo bato basa kuja pamba shwa kama mabondi na bilo kakoma sekepanani ya nzambe meto soko olingi bangote okomata puissance na yenu oko se protéger petenge omibate olinga basala nzambe okoti na page olinga basala nzambe. Thessaloniciens 5, 12 à 14. Bandeko toseli bino botosaka bato bazali komipesa mpona kotambusa bino na nzela ya nkolo mpe koteya bino bolingaka bango mingi koleka mpona mosala oyo bango basalaka bozalaka na bopoto na kati na bino. Bandeko tokondeli bino boyebisa bato ya bolingo ete bakeba bolelisa bato oyo bapangaka bosalisa oyo bazangi makasi mpe bokangaka mitema mpona bato nyonso. Alleluya. Nina lobi bolingaka batambusila bino motema kasi bosokeli tozalaka esika omoni oyo ozomona me moto ozotambusa moya olinga ye ozokotela problème conflit ebomisa conflit elongaka problème omoni kosala nzambe soki bino nde boyokana malamu makambo so ntango alobela mo yo moko tala nini nasala na motema na kofunga loboko nzambe salisa lobi bazobeka nashina mama sana papa nasala kiako nasala papa na komela sana papa mama nazokomela na komela sana papa nazokufa nazotano komela ndako na kondela tamba na kunyutana nasema loboko na shina na déclaré avec 30 minutes pour changer ici. Avec les sous papa moi changement. Pour la 5 jours pour moi qui descend. Pourquoi tu passes? Mission que ça me sens.
mais soki bolingo eza te na mobali ese ezala courage mpe ya kosala oni biloko ozala pasi botosa po chaque kuti mosu alobi botosa po boumela po bovina bino eza epai na bango biso toza awa toboyaka mpe babaka mosusu toboyi mama mosu na kisasa lelo tokomosola bien tala koni mwana azobeya mama azokufa natie loboko mama kibia ekoti te haleluya tokomosola sur chaque jour papa nzambe nazosala nzambe nazosala omoni tonyokomaka tozobeka ba 2h1 basala nzambe mosusu kozala nazwi telefone akangiana biso tokosobenga 1h kozonga obenga 0h kozonga obenga r kozonga volonté emokili elengi biso bino mpe bolingi eza nde wana même si ona zokosa bolingi biloko te nde wana te bozowaka bonemokesa nde wana eza nde wana soki bolinga mpo nini boyokelaka te soki bolinga mpo nini oyokelaka tala mama nasasa soki olinga mpo nini yoyokelaka te po soki olingi moto esengeli oyokela ye oazoka mais soki ozoka pas l'église. Pas l'église. Ok. botosaka batambusi na bino mpe boyokelaka bango mpo bango babakelaka bino mokolo ezali nzambe akotuna bango ndenge bazali kosala mosala wana bosala ete bakokisa mosala yango na esengo kasi na mawa te bopesa bango resi boyokela bango po ete bango nzambe akotuna mpona bino bango lobi bachange bango nde bakumba yango boyokela bango mpo jugement ezala bango mpona bino me boyoka oyo bazoyokela bino mpe bolinga bango po ete bango nde bapesa bino raport mpona nzambe bango nde basengelaka bino biso toyebaka temperature ya jour atuni nzambe temperature ya jour ezala temperature ya oyo kosa ndenge donc Par exemple, si tu comprends le prophète, dans Matthieu 10, 41, 42, moto ayandi prophète, pour azali prophète, à cause de foot, on nous a compris na prophète. Alléluia. Zola. Moto ayandi prophète, pour azali prophète, à cause de foot, on nous a compris na ba prophète. Et oyo ayambi moto ya malamu oyo ezali moto malamu akozala lifuta oyo nzambe akopesa na bato malamu nalobi na bino ya solo moto oyo ayambi ata mwana moke po azali moyekoli na ngai mpe apesi ye kopo ya mai ya malili akozanga lifuta te. Alleluya. Bebe tiktok basho sore okabla basala nzambe te opesika basala nzambe te akozolo ok. Mutu oyo ayambi mutu na cadre ya prophète nzambe akopesa ye bendiction nini ya mutu ayambi mutu na mosala ya nzambe kaka ozwi bendiction mosala ya nzambe mutu ayambi mutu ya nzambe oyambi na sansa meza ndenge mabe epesa nini abona Abraham oyo kopambola kapela kopambola oyo kolinga kapela kosala nini alodi awa oyo akambile kopo mai alo boyoki eme batitono okambile basala nzambe te osala boyoki me awa oyo okambile meme kopo mai na nzambe osala nini na kopambola olandaka tiktok olandaka biki toka biso basala nzambe te mpona nini biso tosala mpona bango naye bango soki bapesi oyo bafacture oyo basala mpona bino elelo soki toboyi makambo mosusu ekomela lobi mwana azokende ese mama okende okoma afandi sute kele sokoma afandi sute exasa bamba komaki bakomi
lelo kende nzela kisasa atika 10h mais avant de suivre la commune kisasa. Mon frère, soko so tango na nzambe soko sempre kutema profeti papa uko sala kidape wiki kanjako na sando sala kidape wiki ezaka bantu basaka tisika batango na baba baba ngakara bawote ayi dikenza na kusali ni akusala tano kusala kei akozonga kuna yedi ona ndimela kusala na yedi ona kontidia kusala. Kondimo bayo kesa kondima sani bolam kondima mi bayo kondima sa bolam ezala kati na mutu ya ule ditsa bon ezala pas musu soka sokufa même ngono kufa koki nzamba pesi tema nzamba kono alke kufa ngonge koki ngamo kona so bengo konte vision e avance wa mara nzamba fundi mundra mutopo. Mais ce n'est pas ça, je veux aux Arabes, aux Arabes, tellement bezali. Mais ça, vous avez tant de boulams aux Akatina. Ils sont calmes. Boulams aux calmes. Axila pas pour qu'il s'en sorte. Aux Assir, et là, on va monter. Mais mon père, c'est ma gamme. Asimba prophète à Banga. Les gens qui ont monté aussi à Pamani. Batia de beaucoup, la poche à prophète. Na nini saka mtupe oya simba kabumuna pe oyo so basiku ba ngana basimba na nini saka mtupe na lipoke ba ona lobela ngino so ngana no simite ke paka ko tana boko na boko mema lo ba lo be bongisa kaya ko o ba chalo boko na boko prophet bolimu simo etala combien osali lisumu ya seko ekolongwa kate epanayo ya omona ba via ba c'est compliqué ba via ba to na problème ba kasuta mutu akomera problème ngeni oke bala mwa so tunite orka chana boko na bila profet dango bale ma du so pesa nini esengiro to ni sicho Chronique 16 verset 22 atari koloba bosimba te bato oyo ngana kona bosala mabe te na baprofete na ngai bosimba te. Tukira chapitre ko chende ni suko selo chapitre 3 verset 28 bosimba kate memo ba pesi ke dominador ke baka como ko chalo go vina isadini ezala bolimsi nzela ya bolimsi wane ezala kwa hiyo simba nzambe direct mais nini ezala ka simba nzambe en ya mwana wa sumu mwana ezala en fo kiaka en ezala eloko mabemu donc simba sika simba okomela kumeye alomija kwa ba kusamba maboko na poshi ya basa na segeke na kuchu wako mwana oh yes. Nazali koloba na bino ya solo bato nyonso basali masumu mpe batioli nzambe ata ndenge nini bakoki kozwa bolimisi kasi oyo atioli molimo santu oyo atie loboko na posha prophète na nzoto prophète kasi oyo atioli molimo santu akoki kozwa bolimisi ata moke te mpo asali lisumu ya seko bolimbisi epana yo apalimbisa est-ce que mon dossier nous soyez je peux faire que le mandat ba ange ba sala ka site ange lo ka ki o ke nesto place ko ko te le prophète ni c'est ce prophète va faire et comme passe et comme a faut fournir fort au biba na babe ko ko ta sala bolamu mingi mais kota bulamu kuna pesa bloki kwa so kinzamba kabisa aneto koti aneasika sosola kanisa tukaboliko bukabolamu mingi
ataka kanisa leo nzambe akomisa na place lelo alobaki tokumela biso te eza jour ya kumisa kotala tomonene na yo nonene na ye basuki wana soki abraham otiana na banze koki na kosala